Merci Nabino Batubozuli Baku na kolanda biso na mokolo mwalelo na émission na biso Tolobela Mboka Congo wape payo to somitina kama kanisa na biso esika moko pona bokundoli to bolobi mayemonso mazali ko salama na République démocratique du Congo yambo ete to kota penza na mama likambo la biso pambate awa ezali esiko to analysaka ensemble to salaka éveil patriotique to sala to sensibilisaka to conscientisaka pe to zali ko mobiliser selon Moboke Lukonji o epesi biso makasi ya kosala mosala na kasi ya mpenza tokota ndenge na uti ko ebisa bino esengeli pe na pesa ba abonné na biso yo Océan du Congo mbote bisika biso ezwami bino. Merci encore une fois na bino pena ba abonné na biso ya Océan du Congo pe na bino bato bozo libako ya kotala be mission ko like du début jusqu'à la fin kotala ngo du début jusqu'à la fin ko like ko partager ko sala ba suggestion pe ba j'aime na bino tika était vraiment nzombe ya lola apambola bino bande ko balandi na banzi ete tozali ko kele malembe po na marche na biso ya le 29 oyo penza bayi molongo momba ya lamuka bali ko tika te ko kele ko sensibiliser ko conscientiser ko éveiller peuple pe ko tombola conscience na bango na tina ete peuple loso atelema pamba te likambo wana ezali kaka ya lamuka te ya likambo ya ba peuple nyonso kasi na likambo iso ya la kabobele na bato ba telema kaliboso pona kokamba yango boli komona ete président Eli Martin Fayulu Madidi na coordonnateur actuel Fomo Mozitu batelemi pona kolinga nini ko tombola ka mongongo na bango pona ko sensibiliser peuple congolais kasi ba marche wana ezali ya biso banso dans le lenge ni pamba te mboka ba biso boali bongo na pasi e ali kaka te bato moko ba ko bika malamu pe bato musu ba ko bika te e ali bongo ndenge to lobaka na lokota ali français minorité de bango de bato bali ko bika malamu kasi majorité bali bongo ko monyo kwama bali na maite bali na lotiliki te bali na biteolo te makambo yiso nzela pe nyonso wa biso e ali bongo na pasi bande ko musu bato nga babima moseya nzala ya bakongo mani est-ce que monani kaka tango Félix abandi tope kolia ya bakongo mani te e ali kaka na Félix tango Félix aki mokonzi te bayi molongo bomba bande kolia malamu nazungu seli bango iyo bande ko nanga pamba te tango to yaki komona na bokoti ya bajou ya kulibere basala ki biso mabe likamusu na kolinga koloba yango kasi ekoza lokola ke moto mususu akoyoka ngo tango musu mabe mais tika na ebisa bino ke biso na epoka Mobutu biso to yebaka nzala te to yebaki te ke nzala ezalaka na ndenge to koyoka nzala lelo na bana biso to yebaki biloko ya constater boko bimisa boko pesa baninga boko mona ndenge mususu bobimisi bokabeli baninga to yebaki te ke boko koma pa nzala bo titi ya miso Thompson tolia te mbiso lokola pio di biso to yebaki yango to yebaki mabundu pe mabundu na bakokata ngo moto tango ba mama ba kolamba pondu ba ko tia sardine ezaka ya monene wana ya vigo ba ko tia tamsu mitano na kati pe soki balambi pondu ande balambi pondu na mbisi ba kolamba limbondo ba tien tukunya ya ka tukunya mama ajawa ba tie yango bazwi nzombo to mbisa ko ka moto moko melelo to alibe na buton pio di matebele babiloko moko okomona ke bala ba kolia malamu te bandako iso koma kolia fufu masango ba o ba mesala te okomona be mwa fufu mais rythme bala no se koma mais fufu masango biso to lia ki yango te to ba ka balambi fuba ya pamba bande ko langa pasi tango to kedaki maponami yaki na tina nini na tina ete to bengana système oyo occupation to bengana système kabili po ete to nyokwaki to kanisi Mobutu to lobi vomie Mobutu ke bato baye pamba te to yebaki na biso makama délestage te to yebaki ne soki coupure ezali ba komi yango netando eke bali ko senga bilo bolimbisi ke bakokata courant pona mosala songolo mais lelo to loba bosolo bakokata pilili tina nango ebalaka te pour régir des autres kata biso mai esengela yebisa biso ba abonné na ete na kokata mai tina to bosoto to mvule beteki makasi to likambo ko esalamaki melelo molongo mobimba ekolela mai pamba te eloko moko ya malonga eyali kosalama te lelo hygiène et pompa biso to yebaki ba koleka la balabala na ba toilette ba kotala ba ko désinfecter ndenge bolobaka lokota el falase ba ko ya ba ko tiki bilo ba jeto so ba ko ti salité OK ko ba ko kanga bilo bokela commune ko futa
mais lelo ndeko nanga okoleka na balabala il faut kanga ngana lobita mso bakashine oyeli biso maladi te ende ko protéger biso vis-à-vis ya batifoïde na basolo to kuta na nzela lelo to uti sensibilisation mais na zando monene to ko bima luchu moko na ebisiyo na bibe bato wako vivre ndeni solo ya kosakana te bongo biba tala tifoïde te mvulo ebetika moke mais sando baby bongo soki ebeti ya makasi na baba la biso baitanga babokasa banzela to kolekana ya lipasi bandeko nanga ya lipasi po te soki to lekela bitando yeke ba intimider biso balobi boko teka image ya mabe ya mboka na bisika mususu te to ko ganga ndebo solo effet ya kobomba yango bato bako kasele to za malamu ba misusu bako finga bato bandeko nangai yango to ko sensibiliser ba kongomani bino moko bolandi wanga na tata mokonzi mo ekolo alobi ete kimia muwali na République démocratique du Congo les ali papa mabe bato bako kufa biloko bia biso biko kende kasi alobi to ali malamu coopération ya ba chinois ememela biso ni na mboka ba chinois bazwi botombwana lelo bango na ba melika bako bunda po Chine ekomi lelo grande puissance. Mais biso bato to komisi bango grand tot mitala to ali ne sikanini yango to ko benga na bandeko ya molongo mobimba to ko benga na bandeko na biso ya bipai biso bozali to simba na liboko po ete tango yali ya etumba ndeko langa etumbe kaka bongo okoyiko bima na makasi na nzoto olembi ozoki mais okokate tumbana te otongi lobi teleme otongi lobi teleme esengeli na biso ete jinolo swa esengeli na biso ete to teleme pona ye ekolo bwa biso esengeli na biso ete biso bonso to misanga na lokola moto moko pona bobundi etumba ya République démocratique du Congo oye kufi kokufa ekolo bwa biso oye bebi kobeba ekolo bwa biso oyo to zangi botosi bako tosa lesu ba kongomani te biso to ekolo bala bandeko boy to ali banguna te to ali pe baloki te kasi ndeto okomona baloki ndeto okobelela po latina ya ekolo wa biso bandeko nanga bilili ezali biyike ona koyiko tshela bino na ngonga oyo kasi ndeko nanga YouTube ali na ba principe boye pe azali na bilili ni mususu alingi yango te mais na banzi na koyiko zongisela bino lisusu po bato batalaki yango malamu te criminalité ya kyungu na ba Monesco. Cela veut dire existence de la Monesco dans la République démocratique du Congo, il faut tout le la bango. Parce que bango va vendre pendant 20 ans. Et tout le monde essaie de continuer. Pour bango, ba teke la bango déjà mboka. Motoye na drapeau mususu, alobi abiso, ba kata katanga. Pe Monesco et simbi, pe ba ko filmer bango ba ko tala. Bo moni, bato ya Amerika. Musala ba yeko sala na Congo, elle est bongo divisé pour mieux régner. Moto akosala bongo ali congolais akoloba ete ngai na pesi drapeau mosusu pe muta kotelemela yango te nani aleki nzambe na makasi yango to okoloba ete na moto nyonso aza mokongo mani o motolu na ekundama na Congo ayebi ete ali mwana ya Congo ya koyiba te tango yo kosala complot contre bandeko na yo yeba ete sort na weza po nzambe akotika yo te nzambe ya lola akotika yo tali bobele pene na yo ti atalisa yo mabe ozali kosala bayi kongomani wali na nzala le 4 la ko beta mbela bite olobi kozonga ba para bosombeli bana bilo biloko ba para bozana misolo grève sur grève bande kolanga mboka wezali kotambola bobe na milelo yango na ebisi balakisi na ebisi bana ya kokele bitelo pe baboti bwa bango le 29 ezali pe pona bino po ete mongongo mwa bino moyoka na botala kabiso te lokola ba téléspectateur aussi longtemps bino nyonso bozala ba problème oyo esengeli biso sotolo ba yango na balabala parce que pouvoir oyo
ezali pouvoir ya malamu te esengeli to contrecarrer yango ndenge bolobaka na lokote ya lifalase esengeli te to telemela gouvernement ya bawario oyo ba échoué basali eloko te esengeli to telemela mboso bandeko bangai ba député bazo préparer comme mususu ya kosakala te parce que mboso abengisaki bango ba député ba keite ba répondre te mboso atikali yemo donc ba député ba mimoni ke na temps il faut to beta pe ya biso coup oyo soki réussir to zumi solo meike soki to réussir ngo te to bimisa trouble alors to kozela te ba fantaisie ya ba député pour ba créer mabunda kei bazuli bungu tulu kabunda zongi ba créer Pepe Lunkamba akei bazuli bungu tulu mboso ayei ye nani azali kakawana alors on ne peut pas accepter batumoko boye 500 personnes ou 510 personnes bakanga biso na kati ya boumbu po bazo préparer encore kulo ko banzale koti na bandako na bango mituka balakaki comité makambo maike o bapesaki bango bazuite alors siko bazo préparer coup sur mitu na biso non to défoncer ba il faut parler du peuple wala peuple azongo la maboko empêcher bango ndenge baboyaki ko yata ba bengisaki bango na mboso lo lenge boko bayaka lisute bavala bandako to sala makamu susu bandeko na ngai pays ezali na crise ya légitimité mutu moko te akoto sa Félix pa yebi to zali la gouvernement ekizoba zoba bokonzi o ezali ya deal bakolo o bapesaki ba komi siko la pembeni ya bobo to le biloko la bango alors biso to zelate bandeko banga tozelate tokoki kozongelaka na biloko misusu te pamba te tosi toloba yango me ndeko nanga soki tokoki kokontinue kotombola mongongo pamba te tomoni ete nano yo oyoki te lelo oyo 103 voyages epesi fiasco babale babakisami mpe mosusu ezali koya na banzi ete bolandi mayema lekaki na Turquie batir ki ba interpeller ba yebisi ma beinso polele mais na suka na yango tango da bobibi na ye bomoni bilo moko Jeannette alors to koki to tala ka épisode te esengeli na biso to faire taire hémorragie oyo alors hémorragie oyo ezali wapi ezali bobele la bisika ete biso to bunda kolandisa na mobeko likondi article 63 article 64 mobeko likonzi à 63 le biso mabele sacré to koki kotika mabele kendete et aller na moto nyoso bokongo mani nyoso abundela mabele cela veut dire article 63 sangesi ngai na moto tout oza mokongo mani pote ba yebise bundela mabele na yo mabele yango ekei balobeza devoir sacré na caractère obligatoire il faut to bundela mabele do il faut kongo la biso bazo yango bitape ezongela biso e kozonga ndeni na mokuwa na yo na mitoki na yo na makasi na yo kongo mani po ete to récupérer mboka la biso na maboko ya baboto article 64 et pesi na kongo mani nyonso nesika iso ezwami yo ya komo telema konganga soki mokonzi to bato balingi basa kaparaître na mboka ba o bazoki bokonzi pe bakosala ngona lolenge ya mabe boye bisanga ba député bakosala bokonzi lolenga malamu article 64 pesenga no pifo ya kobenga na bango Félix Tshilombo na pouvoir azwaki biso ya deal est-ce que akosala ngo malamu esengeli na ngana yo kobenga na ye po epesi biso pifo soulèvement populaire na article 64 kolala pongite ko banga te ozali kotambola na mibeko yo violé na o mibeko te pamba te mibeko ndelo bina soko moni bokambami ya mabe esengeli yo telemela yango po tombola mongongo okoyi kozala yo moko to de tuluku ya bato botomboli mingongo yango to ali koloba ete loboko moko elongola facilité mosapi moko elongola facilité esengeli to sangisa nzamba yebaki acheko to mitano po ete pesaka poids na équilibre to simbeloko alors biso to sangana le 29 to bima biso boso na bloc makasi babeta biso pe to beti babomi biso pe to bomi bakati biso pe to kati to sali rendre à César ce qui est à César to koma tina destination po to tombola mingongo biso ba Kongo mani to ko bundela sénaté esengeli to yokana na banzi bino moko bomoni ndenge ni elele komi kolela babuki ba ecclesia basali mabe
balingi bakosela lamuka nde biloko nayebisaki bino merci na ndeko nanga po bengo bi maman c'est mwana ka musika tala dodo kamba ndenge akoseli lamuka makambo po baosala bakasir baloba nayebisaki bino marche le 29 totala yango na miso ya aigle bakoki kotika me bakoinfiltre biso po basala biloko basali omoni mikusa nzambe atindi bolobeli nga nalobi bomoni mikusa la bango ndenge bakei kosala na eklesia ya bango moko kuna sikoyo babomi balobi lamuka nde basoro bazali kozela po balobi cette fois-ci Martin Fayulu Madidi azala kize na miso ya bato nyonso yango nazali koyebiso mokongo mani zala prudent kosala moto akebele te lokwa bakokalinga masangu na moto zala prudent quand on fait likambu esengeli toyebaka oteli boso te na sima opeze malamu nango oteli mabe nango attention parce que moto bazolinga lelo balongola ye to bakoyisa ye na ngambo na bango ezali kaka président eli Martin Fayulu Madidi oyo atelemi na peuple tolanda makambo ya Frank Diongo te papa Frank Diongo natali yo lisusu elongi oyo soko kobosala moyebi yango ata na prison to bandai koyebiso papa otelemaki lokola mobali ya koloba ete nakokata monyere soki papa Tshisekedi asali makambo alongo bani te yo moto ozalaki à la base ya kotombola mongoko kotalisa carton jaune na carton rouge olobi papa Tshisekedi tu ne peux pas négocier ezalaki yo batumbeli yo bato bakufa okoti boloko osupporter mena bobimi boyo oyo kozala faible babengaki yo homme d'état homme du peuple parce qu'on tikalaki ferme fidèle na combat na yo mais hélas balaki yo bapesi yo te aujourd'hui omoni salité obimi qui peut te croire encore nani soit kopesa confiance parce que tomoni déjà que faiblesse na omoko ebimi pona bilaka soki ozwaki ba poste wana balakaki yo est-ce qu'on doit kozonga na peuple est-ce qu'on doit konzima que Martin Fayulu avait raison mais le col ozwi to pesi ndeko no raison alors to boy politique ya kokendaka kosengaka biloko soko ozwi yango te alozongeli peuple non peuple aza l'acheter et puis peuple akozala lisusu balançoire te ya ben insensé on dit non mobali aboyaka likambo mbala moko obotama mobali okokufa mobali si biso basi toali kotelemela toali kobenga bandeko na biso basi révolutionner combien plus fort yo mobali oza fort ya koprotéger moi si okomi faible likolo ya ministère moko oyo ozwi yango te tolobaka avant papa okozwa yango te parce que Kabila za wana c'est pour koblaguer la bino pour la kobimisa bino mipepe kosilisa bino bagaz il fallait pas okende Menzambe lokola pardon ezaka puissance moko elibéraka biso to pardonner mais akotambola so nzela moko en tout cas papa ça sera difficile parce que Nzambe a pardonnaka Judas mais atikaki sort et le belaye a pardonnaka Petelo atikaki Petelo kotala sikoyo soki Petelo akotambola lolenge nini mais abino etekeli na bino obozo teka peuple bozo ebateke peuple la ndele na 2023 boko sala besoin peuple wala donc bozo saboter peuple on dirait que peuple wana un jour yete mta opesa bilo pouvoir alors aujourd'hui tous allez ko sensibiliser ko conscientiser ko sala éveil patriotique pendant ko yebisa peuple que yondo pesa ka bango pouvoir et non bango bayaka la pouvoir envers yo bango nde bayaka pano lokola bana misala alors tu ne peux pas être balançoire ya mutu boko tango za na problème aye pana yo au balancer er azui makasi akei a rejeter yo tango kozana pasi azongeli yo il faut dire NON il faut peuple congolais ozala na éveil patriotique ozala éveiller na kati na yo conscience na telema longwa na bolema longwa na l'état moyini l'état assassin longwa kozana ba politicien oyo bazo kokate ko bundela ba valeur balobi zaïrois dans la paix retrouvée balobi debout congolais dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés. Comment bien besoin de regarder peuple wana front na yeza la kalase jour nini ya ko telema pozo plus bel élan na la paix ali ape malam yango to lobi peuple congolais le 29 c'est pour nous mais tous à la sage to tambola la sagesse d'intelligence to yoka mongongo ya Nzambe s'il faut pas aller to kendete s'il faut aller et Seigneur to kende maintenant pour faire quelque chose. Mais tokeba na ba piège. Biso toko bundela seni te
oyo la politisé seni occupation mokolo tokozwa indépendance bokomona seni pe kokoma indépendant aussi longtemps biso tozolinga kobundela indépendance te tozolinga kobundela nde ba institution oyo eza politisé bato la bakokontinue komalmene biso parce que ata aujourd'hui balongoli bato oyo babille Saint Paul boyebake il y a des occupants derrière makambo élection tokosala ekoaboutir na fiasco notre élection pour ezala malamu il faut tobunda pour la libération tout ça la soulèvement populaire alors on a bengi na bandeko nyonso oyo bipai biso bino bozali bosunga biso bolemba biso te. On a besoin de vous, tel que Bilo peut la poste à la biso. To simba la liboko, makuku matatu. Unité c'est notre force, unité c'est notre sali, unité c'est notre vie. To la ini, to telema pour na kobundela la grand Congo, le grand Congo plutôt, notre beau pays. To telema, to bundela yango. Nous avons qu'un seul pays qui est le Congo. On zamba pesanga na plusieurs minéraux, mais les peuples sont pauvres. Na banze bomoni statistique, sous-pauvres. Haïti, the world est dépassé, biso, voire même l'Éthiopie. Aujourd'hui, biso torokote les manas yangote. Mais bande kolanga. Pourquoi ça? Parce que nous avons un chef Félix. Donc ngana otoza la makasi ya kolongola ye batanga ye azala chef ya mutute na awande la banzi na silisi nzambe alola akozala tout et chacun tozali ko continuer vraiment yako na libota ya Augusto oya awuti ko bungisa mwana ye soliste ya Zaiko awuti ko bungisa mwana ye ya 25 ans mwana ye ya liboso lelo bako kele kotika ye en tout cas tolobi courage parce que ba we nyonso ba onyoso pe ba kufe na mokolo lelo ba oba kolela en tout cas nzambe alola asunga xkina yepe abungisi moko ya bokilo na ye lelo pe ba kele kotika leta tolo bisika biso ba kongo mani bazali oba kolela to kolela la bino elongo nzombe azana bino merci na kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne Nassima ya caméra merci na Judeka adorateur na montage Misape électrique merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique merci na Sango Bokonzi pareil bémission babiso et merci na Mamour d'Angola na Mokiteno Florence ya Matondomido merci na Juka M le number 1 merci encore une fois na Yemoko Mokonzi na Angleterre et océan de la presse manananga des États-Unis d'Amérique la kundiana nanga équipé pour la télé États-Unis d'Amérique vraiment maman Célestine merci encore une fois allez bolodja comme Selinga Pasteur Bino tout tout en Australie désiré botou en tout cas photo bengo lelo na maman Elisabeth bonyo koyo kalate pe la papa langa G3 partout au bozali ba Congomani ingete la bala mvuluzi to tele mama nita babe il faut que yo moto bana Lumumba to tele mana ba koko Lumumba en tout cas partout bozali tellement belé na koko ka kosi sabina na mokolo côté merci encore une fois vraiment na bino banso au bozaka la biso et mon ami de tous les temps du lolo soit que Dieu vous bénisse et son wete na kankola bomeka yo kulo fokuta ko kelembelongo. Merci encore une fois na Abalayama le grand drummer ya Zaiko Langa pour l'assistance na mokomo le labaki océan je te suis na tout monde en tout cas merci na bino nyonso tobunda pour la République démocratique du Congo et non pour la fertilité nous avons le droit ya ko bundela mabele ce qui est soyete ngai na bino tokokutana to sangisa mayele na makanisi na misolo poete tozwa révolution ya malamu